Shalom. Shalom Tunanzambe, pe bapepe nyonso ya Nzambe boza kolanda biso partout, mokili mobimba Afrique, Amérique, Paris, partout. Vraiment, tosengi bino tika kimia na mokonzi ebila bino kobisika bozwani. Alors la présentation, bon remercier nous, bolandaka biso, toza na Mama Bena, et puis toza na les messagers, prophète de 30-30, ou tolandaki de temps en temps. Alors, toye lisusu liboso na bino na baémission na biso toyaka politique religieuse éducative culture donc na site na biso oyo tolobi Sentinelle TV 1 to mpe na YouTube soki obeti okolanda baémission na biso wana e mingi mpenza lelo vendredi tozalaka na intercession ezalaka jeûne et prière mpona bandeko nyonso tu oyo bolingi kobondela okoki kozala na ndako oza na kolemba soki okoti kaka na site na biso eza na bavideo oyo ekopesa yo badate mpe na baprogramme nyonso oyo okoki kobondela na biso elongo et puis émission na biso ya enseignement oyo tolansaka yango a partir ya samedi a partir ya 1h soki okoti obeti mpe na bavideo ekobimisela donc nyonso okozala nango mposa soki bokoti na site na biso ya Sentinelle TV 1 bokozwa nyonso tu soki ozokomprendre te benga biso tokoyeba kooriente yo ndenge nini okoki kozwa baémission mpe ekoedifie yo mpe okopambolama alors tozongi pa mutu na Nzambe les messagers je crois actualité oyo ezoleka lelo mokili mobimba baza kolobela actualité alors tozwi mwa mamituna ebele oyo bandeko na biso baza kotuna biso toza na mutuna ya liboso oyo tokoki kotuna yo tolobi boye messager lelo batémoignage ebimi ebele mpe bakomi kobenga yo bato bakomi kobenga yo partout toyebi te ndenge bandeko bazobenga na Amérique na Afrique wapi eza nini oza na émotion te ozobanga te bapela bamenace bamakambo ebele bamosusu mpe bazosenga prière bino moko bozolanda na site Nzambe mpe azosala bamosusu bazoconfesse bazokobongwama a partir bamessage na baactualité nyonso oyo ezoleka na mboka na biso mpe partout nayebi te motuna eza pa na yo mpe biana. Merci bandeko batali nzamba pambola bino surtout ba oyo bazolanda biso donc musika te que la Bible parle nazoki na Romains 8 tobani na 18 tina C Romains 8 nazoki de réponse na yo ezali j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Création, mokilezo zelelo musute, bazo c'est la révélation qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusque-là, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons et nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car, nous avons un problème d'éclairage, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit ne plus espérance, ce qu'on voit, peut-être l'espérance encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans toute faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexpérimentés. La réponse est que la souffrance toujours mon lelo les a mouqué par rapport à gloire et zoya. Gloire et zoya parce qu'un chrétien
promesse à mon nzambe apesi église ezali chercher d'abord le royaume du ciel. Soko aussi beaucoup zali kolo richesse gloire roya. Alors bitumba pasi konyo kwa kofinga eza moke par rapport esengo ekoya. Eza malamu mpona nga nasalela nzambe. Eza malamu mpona nga bato ba justifier mosala oyo nasali mpe nzambe a justifier mpona nga nazobanga te na esengo nga nazala à l'aise te confiant te banda ministère na ngai banda neti sikoyo nakomi l'église ya monde. Nzambe alongoli nga na église ya moke nazokamba plus de nayebi te combien de bandimi oyo nzambe apesi na travers le monde oyo bazose confie na nga oyo mosala ezokende mpe bazopamona. Voilà. Ok. Maintenant toza na motuna mosusu ndenge mokili endimi message kodecevoir bango te parce que tomona basali na nzambe lelo abandaki bien ekomi na katikati orgueil eyeli ye bamakambo ebele ekomi koyela ye bamessage ekomi kochange ekomi message ya bande lelo tozomona yango parce que yo oza message oyo oyola biso message baexpérience na bato mosusu mpe eza mpe koensegne biso oza moko nzambe abengi yo babiloko wana mpo tomonaka mingi eloko ebundisa basali na nzambe lolendo lofundo mbongo orgueil makambo wana lelo mpe epa na yo babiloko wana na futur ekokomela o te. Voilà mosali na nzambe lelo soki pourquoi basali na nzambe bazopengwa basali na nzambe bazopengwa mingi eza faute ya bandimi yo mo omoni banda makambo combien de bato bazobenga ele bazobenga bazomona ngo ndire nakomi nzambe bazomona ngo ndire nayebi makambo nyonso bazomona ngo ndire ngam na kopesa bango solution ngai na kopesa solution te ngai naza canal oyo nzambe akoleka il faut motu na moto asala rencontre personnelle na nzambe mpe lisusu ntango nzambe azotombola mosala ope azotombola mosala nde na bamessage ezokokisama alors eloko ya makasi alaka groupe ya bato ya intercession yango wana mosali na nzambe asolo awelelaka mbongo te azalaka moto ya prière même jésus lere atambolaki asimbai mbongo te c'est kisa judas qui touchait l'argent donc il faut bato oyo bazokwara na nga bato bazolinga nga basuka kaka na kokumisa nga te faut basala noyau ya intercession très souvent tofundaka basali na nzambe ese tobondelaka mpo na bango mpe lisusu mosali na nzambe soki akwei ezali parcours na ye aleki wapi formation nini azwi biso toza na mwa parcours moko kitoko parce que towuti na mokili babrigand bato basalaka bacope tosimba bambongo bamonte ebele toyebi makambo ya basi tosala makambo ya basi toye sikoyo epa nzambe tomoni ke tout est vanité de vanité bato ebele bazokwea mpo mpona bango babongwama avant au fait sango malamu mama bena bandeko batala biso sango malamu eza mouvement ya révolution eza mouvement bayuma te eza mouvement ya révolution yamoni yesu lere ayaki bato batimba yesu azoki bayuma te alors lelo bayuma nde baobebisa évangile po alinga mwasi azobisa nzambe moto atindi ese nzambe moto atindi yo olinga mwasi wana yanke soki alinga mwasi ayobi ser oza kitoko na sepeli na yo mais yuma amoni mwasi kitoko olia yebise na lingi oyo ayebise no oza na bademo yaka na kopakolo mafuta longola bilamba twetu nzoka aa na posa mwasi donc sango malamu eza mouvement ya révolution mouvement bayuma te yango omoni jésus azwaki nini bayuma te lelo bato babebisa évangile bato bautaki village bayuma bazolenga likolo ya mbongo likolo ya basi likolo ya kolata yango menga nzambe aformanga je ne crois pas ke na kodecevoir bato mais nazosenga bandeko basoutenir nga na bapriere. Ok, voilà, beaucoup excusez biso pour na lumière na biso outi pour stopper le messager bolimisa biso bandeko balandi po kozo kolanda biso parce que tozwi moi coupure awa ya donc projecteur eziki eloko tozali kobanga sikoyo tozosala libanda toza na choix te